na preuve pour pasteur il faut abala pasteur côté ma miso batute côté ya bosanke obala pona nia ko bala tata pe na mbongo ebele azape na mbongo ebele pona nia ko bala te siko conseil no koki ko pesa mais abala nde pona abala assurance il faut abala toujours de la justice à ça là-bas makamnae mais le problème est qu'il faut batonde ba yeba ceux qui ont se confier à un pasteur le rôle nzambe ba osala ba erreur nzambe aza eloko mususu pasteur pe aza eloko mususu pasteur aza moto lokwa yo ça fait pasteur ndenga za na zapena Mbote bonjour na bana nyonso tu ya mikili bana ya poto hein bana partout quoi quand ndenge tolobaka avec votre humble serviteur Stone Mukuna. Déjà je dis un grand merci à mon réalisateur HK quoi Hilaire hein l'homme il s'appelle caméra quoi mbote na batunyon surtout balinga kanga batunyon surtout basutena kabiso Ronsi News TV veut dire beau s'abonner très massivement kaka na lobaka avec les Jos hein Jos c'est le patron du moment l'homme qui joue à la Monopoly avec le vrai billet hein toujours et pourquoi pas Diedos Kapambu hein veut dire Diedos Kapambu la bière de l'X hein donc bon début de semaine à toi et pourquoi pas à toi José Morino JB hein Tilman Okitawa veut dire bon début de semaine et il y a parlé je pense aux Oyo Kangaya et à toi Christian Matondo El Conforta hein Christian Matondo El Conforta toujours toza kaka na actualité ya mikolo yo hein sur Makambu au Italie bongo pasteur Moïse non surtout mon qui pasteur Moïse azonga qui déjà et azongi ça fait déjà 2 jours mais le pasteur hier azaki déjà na église beaucoup mona a ba image ya pasteur déjà ya église beaucoup mona église ce que za okanga to eza ko fongwa parce que lobby déjà le pasteur a teyaki et après chaque donc après chaque église bato pe bazala qui plein na qui ta lobby et tozo qui peut image pour bino pe bota la bomona qu'est-ce qui s'est réellement passé est-ce que le pasteur Moïse sera acquitté dans la justice est-ce que le pasteur Moïse on lui a vraiment ba bengi na justice est-ce que le pasteur ndenge nini makamno surtout la famille Eliane basuki ndenge nini famille Eliane bakomi wapi na makamna bango nyonso to bokozwa yango na Ronsi News TV alors bokota parce que l'air est grave et déjà j'ai dit un grand merci na Eli hein ya parlé merci beaucoup je pense bato ba soutenir kabiso toujours bokota bana poto ya bino ye Stone Mukuna veut dire Bolanda alors bonjour papa bonjour oui papa tomonio awa bande ko na biso ba bengaka ba mota hein ndenge ba jeune balinga benga bango ba wewa papa na bikoza na kino ebi makambo ezoleka na kino je pense actualité sur makamoko tio lekana aya notamment pasteur Moïse mais to monique non lobby église ezaki ofonga ma puis pasteur ateyaki pour na yelo konino kol ben impression e cause la nini bon impression na ngai cause la boy omoni na mokili oyo bato bazo confondre kozala pasteur na kozala mutu pasteur Moïse Mbie aza pasteur mais aza pe moto aza pe na baposa et puis mutu soyo aza na baposa il faut ça la baposa na e eza te que tango bino bato ozo se estimer pona ko kanisila peut-être mutu mabe aza mutu aza pe na baposa il faut ça pe ba besoin ya nyonso pa ko sala mais eza te que bazwa ki pasteur batiango na makambo ya nzoto te ozola na papa et puis bato na Kishasa bazosala la différence ya bato mibale aza pasteur to boité mais pasteur ko linga mwasi te mais pasteur pe il faut linga pasteur pe il faut linga pasteur pe il faut asepelisa nzoto na ye c'est bon papa siko eloko mona ngina loba papa pasteur abalate pasteur abalate mais abandé ko vivre na ser moko boy et puis subitement to moni makambo ebimi na miso bato est-ce que réellement un vrai pasteur ozo gérer ba brebis il faut agir bongo to il fallait alingalika mone ko matina niveau wana to ndenge nini bon le problème est ça jugement nango muto ayebi yango le mieux placé ça la sœur na pasteur cela veut dire biso to ko kota makambo même bible yango mo lobi ko bakota ka makambo ya basali na nzambe na profond na katité mais la sœur akendaki ko funda la sœur aza en justice la sœur a fundité to landaki yango na Molière ça fait batika ko sabato to landaki na Molière ndenge ba pesaki ba détail toujours de la justice à ça ba makambo nae mais le problème est que il faut batonde ba yeba ceux qui ont se confier à un pasteur le rôle nzambe ba osala ba erreur
nzambe aza eloko mosusu pasteur mpe aza eloko mosusu pasteur aza moto lokwa yo ça fait pasteur ndenge aza wana aza mpe na besoin ifa ayokaka mposa nzoto le vrai pasteur oyo abikelaka liloba nzambe azobanga mpe nzambe eza teke no motu soki aosambela asa ndumba te ndumba eza impudicité nzoto ya moto ye moko. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, toza na bandal, veut dire toye kaka pona actualité o eza Ronsi News TV, veut dire bokota po makambo eza koinda. Donc toye na bandal quoi. Est-ce que tozoyoka maman na biso ba impression na ye sur qui talobi le kana ki a pasteur Moïse, tisiko pasteur Moïse a commis na justice te. Donc pasteur Moïse Lobi azalaki na église et puis pasteur Ateyaki. Pour na yo ben impression en tant que moi si. Donc mitia pena place ya Eliane en tant que moi si. Eloni okoloba. Bon, en tant que moi si premièrement biso ki donc ma ligam ke viol. Par rapport à Ateyaki na église, eza bien te. Parce que art ça la casa mutu mo boy, fallait se coffrer mais pendant 2 mois, 3 mois, ba mona ki na TVT. Aza musala nzambe wito boité. Mais par rapport à la fille, tant bando sa bolingo, mo ki le ba kité. Lelo parce que poser kana on ba mi kolobela Moïse Mbi boy. Mon pe ba sala msa nzambe, pe pas za la maîtrise. Moïse Mbi est-il la balité donc c'est normal. Surtout lo banine parce que a balaté on zo là ba sœur en Christ comment. Parce que ça sens te il y a dans ligne Moïse Mbi ebe te que Moïse Mbi am sala nzambe. Ebe te que c'est mesara parce que mais alinga qui est comme tout moi si akokipe ko linga mobali alingi est-ce que ça c'est que te Eliane mtakenda mi lingisa. Bon, là, vraiment, je ne sais pas. Parce que tu es bien logique que ça va me moi aussi. Soit miling, ça qui sont pendés, on est concerné. Bon, parce que tant que miling, il y a miling, c'est pas mal. Aussi longtemps, pas porter grand sable au bango. Tant que même ramassé, c'est les baillés. Mais de la part de maman Eliane, ceux qui a ça, les camarades qui ont souci moi, ils sont malades. Mais sans ça, on a des gens qui ont bon, on est comme ça. Soit moi, ils aussi, mais papa m'a dit, mais ça va boler à Zaïzali. Bah, on a de la dossier, non. Ça passe de notre part parce que ça nous a moi aussi. Mais d'autre part, c'est bilingue na bon. On va que tout ça là étant. On va bilingue na bon. YouTube ça que ça là étant. Le comment on va s'aimer, on va bien ça na YouTube ndé mon sa propreté. Si kopona yo madame pasteur Moïse, bakanga et to basala ndeni. Pendant la art de salle parce que notre gars qui a drogué qui la fille après passer qui sont la zème. Ou on a des infractions graves. Parce que quand on commence à tomber enceinte, on vit que nous partager ma sentiment de balai, il faut assumer qu'il y a responsabilité na bino. Est-ce que moi je me dis bon cause il y a le moratina ta peut que bota mon na yo. Et ça tout le monde appelle ma sœur sous ma sœur até à bébé, ma sœur ça moi na. Ba ça la temps à juiser mi à qui répondre jusqu'au point qu'il y a boti à yo zo ma sœur qui ma sœur. Qu'est-ce que manqué que à financer mon bon que liana quand mon on est sur bota après bazongani. Après zone sœur. OK, merci beaucoup maman. Bonjour. Maman moi Ngongo Makazi s'il vous plaît. Bonjour papa. Oui maman, nayebi que yoza congolaise et puis au Vandaka plus précisément à Kinshasa, place ma camion surtout ezo salema. Maman sur barimé moko e otiko tambola mikolo yo sur le frère Moïse Mbi. Nayebi te oyoka kinini pona yo koki koloba nini parce que lobby déjà le pasteur a prêché qui dans l'église, est-ce qu'il fallait prêcher réellement? Papa, au même moment na ki obena mati mbome pinga mboma okanda. Et ben là ba problème oya zana ngwa côté ma chère atea. Tous en non clair. Ba problème sérieux oya zana ngwa côté matate ate banani. C'est que biso na mboko luezate eloko ezate tozaka boye. Poto tozaki na mboko ezana mibeko côté malbosa chère tatea. Po wazana ngwa zana problème. Trop tant ate nini? Ate sur nini? Ate banani? Ah non, on a pas de problème, mais il ne fallait pas. Alors maman, ceux qui conseillent au koki kopé ça, to eloko nini au koki koloba, to conseille au koki kopé ça naie en tant que pasteur parce que grâce à banze monnaie peut-être que jour moko yo pose la ka béni. Elo nini au koki koloba. Papa baloba ba pesa muto loko yo zana ngo. Ye loko azana ngo loko to mona ngo za mabenga recevoir. Loko te pa na ye, po ba recevoir ya bien. C'est le quoi bien, de pesa moi na lobi merci. Ya yesko to loba merci ndeni. Toloba merci te pour otambola bien te to juger te to de la nzambe mo remet biso na se awa. Bonjour papa. Oui, bonjour. Papa Ngongo Makasi s'il vous plaît. Ouais. Bonjour papa. Oui, bonjour. Oui papa nayebi que te oza na kin. Nayebi que
ezana likamoko etambolo bato ba lobby munyo surtout a pesi ba vie na e ba ya ko pesa conseil ba pesa ki ba ya ko loba ndenge balinga ko loba lobaki mais siko tokuta na yo si makambu ya pasteur Moïse lobby pasteur Moïse ateyaki église yaki ya ko fongwa mapona yo ben pression e kozala nini elonyo koki ko loba est-ce que za malamu il fallait normalement ater to fayena no akende ba entendre na justice et après tant justice et catholique amde aya ko zongela msala na e mais pourquoi ça li bon pona yo ko loba nini te loko wana ngamo pe na oboya yango ye église ne faut pas fongola na no église ye ne faut pas fongola na no église il faut que si la na no famille ba mwana moi d'ailleurs na yo na pasteur tiens ya pasteur aza exemplaire faut aux ala pasteur azala marié pour l'église ba bali sapé ba tout ko kende pe boyo na zu problème ngana moi si na ngai na ovandi sa pasteur to vandi apesi biso conseil siko ngai na zu problème na moi si na ngana ke pas pasteur célibataire pasteur nyaza célibataire na mboko pasteur tiens nenga za nyonso biso bana we watozo bala ba moto contrat to bala basi ya zangelo ni po bala ya ne pasteur tendenga za ni fosi sana na justice kuna solo na famille wana ba mo tango ye pasteur ake ko luka ndumba ke sa ne film ake sa ne soki ba musique wana c'est ye pas ndumba. Est-ce que ça c'est que tes filles et Eliane Aza vraiment ndumba? Mais baloba yango ke tomo na ba réseaux sociaux ne ba lagisi ba photo ya mona mwasi wana ndenge azali apparemment ke aza mwasi moko boye muto busha banini yo ebi. Mais ye mo pasteur ke ko semele na ba makambo na c'est que ye pesa banzela na nda tambolaka. Au moment où bali na nuté ye bisara siko nyoso ba sof nga kunde na temi boye chaque temps mo ba sof pesa la siko ye mo pasteur. Ye mo pasteur quoi aussi sangwe pana. Ya akenda koluka kuna moni ko bala so bali ba okanga e fasala na nuvi après na sima na soko mo bangenda ke bala are pasteur te pona ngaza pasteur te akende na osilisa kuna na famille mwana mwasi wana après ko zongela mamuna ye. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman bino ba mère na biso ya wenze to leka ki lelo to mekampe ko sola na bino si actualité me dire makambu ya pasteur Moïse lobi afongola ki église ateyaki. Est-ce que pour yo vraiment maman likambo asala ki wana il fallait normalement fongola l'église banda maman côté sans pour autant que non la justice? Jamais fallait pas afongola l'église ateya mais nengi koloba pasteur a solo il faut abala avant ko telema na miso abatu faut obala non pona nini so mutu ake musala ba obligera mutu eloko aliboso asala nini abala pona nini ye aza pasteur alingi ko bala te c'est que pasteur ana nyonso église ba koma na bango basi na eza makambu ya solo wana penda mutu eza penda ya lokuta te eza nde ya solo bango nyonso ba koma basi na ye. Maman, est-ce que vous avez vraiment la preuve dans ma cambozo? Non, la preuve. Pour pasteur, il faut abala. Pasteur, côté ma mise soit batute. Côté, ya boisan que obala. Pour na ni ko bala, ça peine mbongo belé. Aza peine mbongo belé. Pour na ni ko bala te. C'est quoi conseil no koki ko pesa e? Mais abala nde. Pour na abala, assurance il faut abala. Abala. Oui, bonjour. Papa moi ngongo makasi s'il vous plaît. Hein? Bonjour. Oui, papa yo zande kona biso motard hein, je pense bande kona biso ba motard ba pe makambo ebele. Papa si actualité moko zo circuler. C'est makambo ba frère ebele ba sali mitakala ba frère ebimi ba frère o ba yembela kanzambe na koloba. Et puis il y a de l'autre côté pasteur ye pe asala ke loko moko peut-être tout ça qui mitema ya bandimi ebele. Et lo ni koki koloba parce que lobi to mona déjà cité Bethel les akia au fond et puis le pasteur a te ya ke lo ni koloba. Bon, là juste comme moi to condamner mingi pasteur na biso te par rapport ya ba comportement ba fille na biso baza mingi na Kinshasa. Ba fille musu na Kinshasa au mona oza homme de Dieu, aime so promettre yo balaye. Ye le contexte où ta sala ndi mamu ya mabcc maipa na ala kisako ki musante. Ko connaître Moïse Mbi aza mutu aza nzambe te. Eza nzoto, tango aziwa tango akuta na yo mwasi faut proposer yo. Tango ovana na yo mwasi esenga ba posa mususu eza kenote ya entre mwasi na mubali. Aza capable osala ngo, aza mutu akosala yango. Akosala mais tango osala yango suma beza. Elo alibosonga na connaître tout d'abord eza famille ya mwasi. Famille à moi c'est un moni de ma bébon. Il fallait pas qu'on les canne justice soit que funda Moïse Mbi. Il fallait on kuba kutana Moïse Mbi en particulier ba solo là. Ba solo li ba traiter en famille po ngana ndimité po na ngamoko. Nenga na kutana Moïse Mbi mais nena landela ka na télévision na ndimité à cause c'est publié yé moko ni
na balabala pour na ngamoko selon la vie na ngamoko mais eza eloko moko boye eza ke mutu ko simisa pe mutu téléphone il y a des fois biso mo pe to kutana ba kuango ko simisa pe mutu téléphone mutu akuta na kasa téléphone a publier ba n'importe quoi a sali ba montage. Donc s'il vous plaît en tant que pasteur de Dieu, est-ce que cause a vraiment na ba image wana na kasa téléphone na yo? Yango moni tango tuninga question na biso Moïse aza mutu aza nzambe te. Donc tango za mutu okoza pe na ba mbeba na yo oyo sala na ngo. Okoza pe na ba coin faible na oyo sala na ngo. Donc c'est pour cela mon avis que on a dit que Moïse Mbiye aza un simple serviteur aza nzambe te. Donc yango mon avis biso bon. Bonjour maman. Bonjour Ndeko. Oui maman toye awa na bandal. Je pense que pour une actualité, les amis sur ma camba pasteur et tout. Mais le but, qui pasteur Moïse a été à l'église. Pour nous, j'ai impressionné parce que le but pasteur Moïse a été à l'église qui est plein et puis il a été à qui. Pour nous, j'ai été pour nous, on a droit à l'église, n'est pas un pasteur. Mais pour nous, ma salaki. Justice à l'andeli c'est que justice à zoyo kateti sikoyo donc famille eliande baza bongo c'est que ba koeli kaka mbe ba koeli ba problème mota ko landela bango en tant que moi si ce qui lika moi ne komela kio est-ce que pasteur vraiment ça a raison na bibo ya bandeko ngapona nga ba bito juger mutu te na mokili mais pona nga pasteur Mbiye na côté l'été na côté pe eliante na pona personne mais pona nga pasteur Moïse Mbiye aza innocent. Pour ceux qui passent en billet, qui fautif, des bangés bakangae. Pour nous sommes la famille Eliane, barabe, scroba, mibi, waluka, mbi, abi, sambongo, balia yango. Eh bande, comment t'as les cambo? Ah, na la fausse de l'autre côté. Azan na ina muibi, ele wana na mbembe, na ndumba. Il y a 100% ndumba. Ah na ndumba pour ngana ba bongo. Ok, merci beaucoup maman. Bonjour maman. Bonjour. Je pense aux yosa la quinoise, aux vivre presque makambango ezali, aux Ronsi News TV veut dire Ronsi News TV aussi c'est les cambo ti nati. Maman, sur pasteur Moïse, sur Eliane d'abord, parce que tout le monde Eliane a kenda ko porter pasteur Moïse plainte et puis tout le monde qui pasteur Moïse a zonga qui jeudi soir a zonga qui. Mais si bitement le dimanche, pasteur John et pasteur Moïse a teyaki. L'église pour na yo ezate ko yo ki sabana basi so ni to justice atiki bana basi na mboko to ndengeni pour na ngana nous pour na Eliane to ça nous pas tous à la contreté pour te pasteur Moïse Mbiya sali mabe premièrement ya ko exposer nzoto ya moi si na ba réseaux sociaux wana sali mabe ya côté ya eza problème te marambo église na marambo ya nzoto ya publication ya Eliane eza nakoloba ezo correspondre lo moko te pasteur Moïse Mbiye azana droit ya côté ya parce que eza église na ye par rapport ya marambo ya justice faut justice ala ndela pe nini marambo ya dossier wana parce que ko publier nzoto ya la fille eza premièrement dans mabe omona et puis de Eliane kala nyonso babanda relation na bango wana ti maeko malelo makambo TV biso to yeba kité to yeba kaka après ko makambo ya o ba publier ki basala ki boy par là la fille bango mbale mutu malamu azate pasteur Moïse Mbiya za na faute Eliane pas na faute mais à côté à pasteur Moïse Mbiya pour makambo église et ça un problème te pour na yo pasteur Moïse il faut azala bakanga e to ndenge nini ko kanga pourquoi bakanga été justice à ça msala na yeso ko samba ba ko samba mais bakanga été parce que na le beza déjà relation déjà amoureuse et bande ki wana Eliane aza mineur ta majeur na kata ba moi mkia zate ke ba ko kanga Moïse Mbiye ba ko kanga pour na publication ya nini mais ngapo na ba ko kanga epete parce que moi mkia na kata ba ngwa zate. Ok, merci beaucoup. Alors merci beaucoup na batunyo surtout babandaki balandi biso donc ne bandeli Tina Soukawa, donc merci déjà na bana poto bana partout bana monde entier. Merci kaka ndenge tolobaka biso nde boulot hein koloba mingi mbanga pasi boulot toujours. Déjà merci na batunyo surtout ba soutenir Kanga Stone Mukuna. Awa basango lisusu ye awa Michel Bakenda s'est retiré lisusu hein donc na scène musicale. Awa pepitu mwanza makambo. Hey, donc veut dire beaucoup tezaka ka ande beaucoup de informations solo. Déjà merci beaucoup à mon vieux Anes Kusakusa Likaku Andundu. Nes Kusakusa Likaku Yandundu et à toi Christian Matondo.
Hein, Ridimas, first class. Boni Basango, l'autre est là. Et Marlène Kassanda, ampoule à 6600 watts. Veut dire 6600 watts, c'est moi qui confirme. Stone Mukuna qui confirme. Hein? Boni Basango, il y a Arnold de Makila. Les boss, l'homme qui joue à la Monopoly avec de vrais ballards, quoi. Merci beaucoup. Basangozo continue toujours. Awa Michel Bakenda s'est retiré sur la scène musicale. Merci.